Moi, ça lingwala kundama na la voix du Congo. Akundama kuna biso toyebi yango te. Toza bakoko toyoki koyoka. Mango kele bakunda ye kuna. Kota RTNC n'est pas batongi école université. Hein? Il y a protestant wana. Université wana protestant wana kaka. Hein? O ekangama na la voix du Congo. OK. Kuna ne sezaka cimetière. Nga koko mpwambono ana. OK. Oyo biso bati totia ye kai mama. Ah, yo mama. Na tia ye na kimokonzi otoza ebele bamutu bakufa. OK. Mais lelo yo na tango tozali awa lingwala yo moko koyoka. OK. Oyo azali koko na biso totiaki pona kobatela la famille. Pona kobatela la famille. To monaki mutu ya kotia te totiaki nde ye po aza mwana malamu. Ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo elike bandeli mesiko yo ndetango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika. Ah, matono mingi bana membre bandeko balandi ya biso podcast télévision le lenge tena ko tasaka bino be culture ya mboka na biso pe mabina ya mboka na biso bobanze te lelo yo tozali awa na banda lungwa boyebe ke bandal bandeko et puis pe belé benga banganga bandal c'est Paris et belé to donc bino bozoka bandal c'est Paris bandal ezali boye bandal ezokende boye yango biso na bino toza ko découvrir na biso lelo eza oyo etali banda lungwa bomoni awa tozali awa na église ACK bomoni tozali penza na kati église ACK ba o bayebi pasteur Mukuna ba o bayebi église ACK toza penza na banda lungwa banda toza na bandal mola tozali na bandal sikini soki pendenge balobaka bongo pona ngana yango villageois Mosenzi toza na ba bandal penza ebele mais toza biso bino ko découvrir chef ya bandal oyo ba ko benga na kombo ya chef Lingwala bisika nini bakunda chef Lingwala bisika ni chef Lingwala bandia kovanda pona ba commune nyonso tu bisika no toza ba village ba chef nango bazali lolenge toko tesa bino toko ba penza kolanda biso na bino lolenge ndenge nini makamdenge za kokende ndenge za kolanda tokutana toko sola pena batu ope bayebi historique penza ya bandali malamu lolenge tendenge ezali koleka ndenge toko sola na ba mama ndenge toko ba mbote mama na ngai yo mama nani Mama Mpwambono. Mama Mpwambono Ana. Mpwambono Ana. Merci beaucoup mama to tambola na biso pona kobeta mwa lifranco penza bien kolekisa biso abo tozali awa côté ya église ACK kala awa ezalaka benini pona toleka penza samba ba cimetière ezalaka samba ba cimetière na simane ba koko baye kokufa ba papa batikali bakomo teka moko baye koteka baye kotia awa école technique bana bakoye kola métier ya musala mabaya na église oyo monene kala église ACK babandaka bongo nde basilisi na nsima ACK ye kozwa place oyo epabo nyonso ezalaki zamba epabo ezalaki zamba merci totema na mama ameka kolekisa biso mpe toza kosola mama na ngai ezalaki be zamba ezalaki be ndenge nini wana chef ye moko mpe Lingwala azalaki wana chef asa kufi batikali bana na ye na banankasi na ye ok batikali awa ndenge batikali awa bakobenga yango awa bakobenga yango bampo donc bandali kala bando obe yango bampo Lingwala bampo lelo mondele ayekoya bakobenga yango sikoyo bandali Lingwala awa Lingwala esika bakoloba bateke balingwala balia bilolo donc bateke balingwala balia bilolo mbuka ya lingwala mekeye mewe mbuka ya lingwala mekeye mboko ezalaki ndenge wana donc kala ezalaki penza histoire penza ezalaki penza bongo epai bo nyonso zamba na nsima baye koteka awa muyombe moto azalaki awa kufa mpe awa papa mapasa na mwasi na ye mwasi na ye bazalaka na direction oyo awa akufa mpe akifa mwasi na bana epai nyonso boye bapapa bakufa donc seke bandali wana babenga bandali sikini bandali mola
bandal wana nyonso tunde bino biso kaka donc chef lingwala nde azokamba wana parce que chef lingwala azokamba wana village nini ye chef lingwala bande kokamba ba awa nini seke toza na Kasavu Bugombe mekano kotondola ngo tozalaki na Kasavu na Gombe Itambo nani nini oyo Yema epai nyonso azalaki lingwala ok lingwala azalaki na province nyonso oyo Selembao kuna azalaki Selembao ok yango sikoyo lere bapapa bakufi batiki biso bana biso bana tokomi kodirige sikoyo awa donc bino nde sikoyo bokonzi etika nde ya bino bana ya biso batiki na maboko na biso ok oyo akoya akosaka eya mokonzi awa aza mokonzi te okoki koya quartier nyonso moto asika soki aye bakobenga na ye bakoloba toyebi bino te bayebi nde biso bakolo moka bakolo mabele epai bo nyonso oyo bato nyonso tokoli na bango bakolo nyonso tokoli na bango awa merci beaucoup awa bandeko bozomona mpe esika mama akola awa na bandal bozomona nkoko ya lingwala koko ya lingwala akola awa nde makambo ndenge eleka awa tokosola mpe na nkoko wana mpe namoni nkoko wana mpe avandi mpe ayebi makambo aza ya kale tomekana kosola mpe na mama wa balolenge ndenge ezali awa ok oyo mama boni mama boni oza bien na mekotuna wa mama komona aza kotuna nini lingwala te yo kuta awa tombo na biso wana biso baana bakotuna na tombo na biso bana ta Pierre bomoni mama akola mpenza mwani bakoko lingwala mama akola efoko nganga papa lingwala mama nanga yo za nkoko akalawa nga nakota kalawa kanchi tango toye kokota na bapofre batata Pierre na bataru Fayel na bamabuere na kotake bango pe tofwange na ndenge bakei na te aye kotika biso kota kalawa papa ma donc c'est que chef lingwala azalaki wana bino bozana bokoseka bokozala kitoko tokotaki kaka cimetière ya lingwala ntango tosombi topango kote boyo bantu batekaka topango fumu zoba na Jacobo fumu zoba na Jacobo yango nde bovanda na lingwala kala a mpenza ezalaki mwa zamba tusa wana ezalaki zamba kote boyo bantu te mais lelo ekomi bandal séparé koko yo ntango oyoka yango bandal séparé olobaka nini oyoka deja bandal séparé oyoka deja bandal wana bakobenga bandal eza poto akobenga molari na bandali basali bandali na basali molari bisuna yaki kofutila kote boyo yango basali molari ale biso fumu ko Jacobo ayi kokabola kote boyo okotaki kaka bateki bamingi te merci beaucoup bandeko na boki témoignage ya mama ndenge tozali penza kokende nde penza toza kotambola ndenge toza tikala na ye kaka ya kala kaka ye mama na biso baleki bango nyonso epai boto mama mbote boni baloba bandal séparé te toye epai na bino bandal eza poto eza poto yaya bandal poto oyebi ke bachef coutumier mpe bandal mpe bazali bakolanda biso chef ngobila bazali esa ko ndenge nini ovandi penepene na chef no moko ngobila okomona chef ngobila leki okopesa ebe mbote soka leki topesaka na biso ye mbote tosekaka na biso chef ngobila za bien na bino tozalaka na ye bien tosekaka omona mpe soki aleki opepa biso oyo boya toza na manifestation mo boya abengisaka mpe biso tokendaka yo mpe mwa maloba nini bima nani ozokoyoka soni yo moi bandal paro ozokoyoka soni merci beaucoup bandeko nzela ebeba moyo to na papa chef coutumier yango bien eza te mpo nzela ebeba babongisa nzela talaka nzela nde eza yo moko babongisa nzela merci bandeko wana bomoni ndenge toza kotambola awa papa mwa liloba
oyo aza mama na ngai biso tokomi awa ngai nabotami awa na 62 wana ndako ya banzete wana mandaka kaka lupango wana ndako ya banzete vraiment ngai nabotami awa tombo wana mpe tokende tosakana nango tokomata tosakana tombo ya Lingwala tombo ya chef Lingwala eza monument historique ngai kutu nalobakela bango na ntango lakela plata bateke kuna bato bazowelela ngai mpe nga nayebi tombo wana eza pembeni na biso banda 1800 bo bino ozoloma mabele eza ya bino ndenge ni bo banda 1800 bino bozalaka wapi kutu bakandelinga kuna na plate bateke bakana plate bateke mpona awa kaka mpona tombo ya Lingwala mpona pesa témoignage wana babi aza moteke bakandelinga kutu babomanga na kima kutu kokima na ye aza soki bamwa mais sikoyo lelo oyo oza komona bana ebele bato ebele bakokota na bandala awa bayebi tombo ya Lingwala te bayebi keteke noteke chef coutumier awa pe Ngobila azali okolobani mpona bango mpona badiaspora ebele baza na poto nde bakola na manako oyo baza kokama chef wa bandala azalaka chef Lingwala azalaka mais lelo eza chance na bo bamoni tombo ya Lingwala bamoni pe ye moko pe chef Ngobila oloba nini bon nga mpe nayebisa bango ke nayebisa bango eza banda lungwa eza bana lungwala yango batya neti banda lungwala pesa bango définition ya bandal po mingi bayebi te nayebisa bango eza bana lungwala donc c'est bandal définition yango eza bana Lingwala bana lungwala donc yango esali bandal batyaka banda lungwa mais définition yango wana bana lungwala nayepesaka ata nakendela kuna na pete bateke na ngakati nayebisa bango ndenge wana d'accord siko lelo pe ozomona chef Ngobila ali koleka ya kosala obi ovandi penepe na chef ye mo ya banda sepela kutu mingi mpongola nga na utaka bateke nayaka kaka visite na zongi nasali kuna 40 ans na kingankati nayaka kaka namonaka ye mpe nasepelaka mingi tala azomona ye na quartier en tout cas nasepelaka ya trop olobani mpona pouvoir na ye ye moko azali ali kobatela pouvoir na ye aza komema mpe bandal ezala bien mwa secteur oyo ye akobatela ezala malamu okoloba nini chance nini okopesa mpona chef Lingwala awumela mingi awumela mpona génération ya mpe bamona mpe histoire yango ndenge ezali yango nasepelaka mingi napesa mponga nabotami awa naza ma moteke ye ba 62 ti sikoyo eza jete nazali awa awa na ndaka banzete foto nanga bomwana ndaka banzete tofandi mpe na baninga misusu bazali awa epa papa Jean bana bango mingi baza na France lelo tokoli na bango baanta bateke misusu mpe bazali awa merci beaucoup merci bandeko bomoni napesi yango merci na chef Ngobila mosala kitoko azosala mpona mpenza misala etambola mpenza be malamu commune ya Bandalungwa ekende sango epi chef Lingwala azalaka be na sango ne bon tozokende biso na bino tozotalisa bino esika oyo ye moko Lingwala abanda be kovanda esika oyo Lingwala ye moko abanda kolia mwa biloko na ye abanda kokaba esika oyo mpe bakunda Lingwala tokende wana mpe tokomona mpe chef bakoexplike biso lolenge ndenge bino moko bokolanda lolenge ndenge ezali na chef Ngobila tokobeta masolo nakobenga mpenza badiaspora nino tubokola na chef Nzamba Nzamba masolo ya kitoko ezali awa masolo toali kotalisa bino be culture ya mboka na biso toali mpenza kolakisa bino mpenza lolenge ete mboka na biso ndenge koki kotambola bana na biso bayeba commune nyonso tu oyo eza koleka bankoko na biso ya commune ndenge ezali ndenge eza kotambola malamu toyebi Bandalungwa wana tokomona fali angangi abi bandal séparé tokomona bandal ebimisa bato ebele Patrick Muya na pesi ebe mbote mingi na pesi pe mwana mboka fali mbote mingi epi bato pe bazana bandal babima wenge muzika pe maison mère pe bima awa na pesi mwana mboka Weransoni mbote mingi bisika ezwamiye tozali penza kotalisa bino bisika oyo eza lokwa liziba abwania liziba mayele bisika batutu bazoya awa kosala penza mwa makambo na bango nyonso bisika ndenge eleki ndenge esengeli toza biso na bino ndenge toza penza kotambola awa na bisika awa avenue Mampu bisika oyo ye moko Nkondo Lingwala azalaki chef Lingwala azali tolenge tolobaki ete chef azali ka nzinga na biso akufi te azabe nzinga na biso wana bokomona lopango oyo ye kote azalaki kote penza makambo nde ezalaki tokomona pe ye moko pe chef Ngobila ndenge azali ndenge akolata ndenge akoexplike biso penza makambo ebele tokomi na ndako ya ye moko Lingwala bisika azalaki ndenge ezalaki awa bomoni penza bisika awa Lingwala bande kozala awa yango ya bomoni awa batie lion
awa eza esika mo mpenza kokota te lelo eza mpenza bisika ya bokonzi wana bomoni kuna bisika ndenge ezwami Montréal ndenge ozolekisa ndenge ezali awa awa bisika ezali ndenge tokotambola biso na bino toza koleka makambo ezali kuna bomoni awa tozali awa kotambola biso na bino awa makambo bazali koloba awa communauté teke umbu bomoni awa ndenge ezali du clan Lingwala bomoni makambo to ezali bomoni yango awa ndenge Montréal ndenge aza kolakisa bino awa penza masolo ndenge ezali kitoko chef Lingwala yeyo ndenge ba dessiner ye ndenge ba tepe photo na ye chef Lingwala yeyo chef Lingwala tokoyeba ngo penza awa ndenge ezali ba expliquer biso bana na ye bomoni oyo azali be soda na ye oyo soda na ye awa bana ya Lingwala bana Lingwala oyo soda na ye Lingwala nde yeyo bandeko oyo boyebi komina Lingwala malamu te boyebi chef malamu te chef Lingwala yeyo toza na ye oyo bana Lingwala bisika na Sabino ngobila abima na makila ya Lingwala tata nkoko yeyo bankoko ngobila yeyo bomoni ndenge pouvoir ngobila ndenge tambola ndenge eza pe kokende bon wana fa to explication malamu na ye moko pe grand frère ko expliquer biso to na pesa explication de tozo telema ndenge to la na me to ko tuna pe bato ndenge sengeli pona robeta mwa lisolo ko panza penza lisolo wana mbote aya mbote nde wona ngai boni très bien ngolo nzambe yoko vandia na vandia on a venu au Kumbude to kangama na chef Outime chef atolaka moko Guilin donc les seuls chefs mususu na ebité donc loba akotika pouvoir soko avant kufa pesi mutu musu wana eka volonté na ya nanga na bi chef alaka moko so boyo sai mukili na yo luki batu na yo luka penzira na yo nanga na bi chef ataka moko chef Guilin ngobila merci vraiment. Merci beaucoup bandeko tozo explication bien oyo ndenge na expliquer bino total chef pe ndenge alati penza ba mokonzi ndenge makam ndenge zoleka boko mona cimetière oyo ya yemoko Lingwala cérémonie oyo toleki wana ya biso po dikate zoto esalami wana toza pe na chef toko beta pe masolo biso na bino bozo mona explication malamu mituna penza eza ya biso ba question eza ya biso ba réponse ndenge eza ya chef ndeba robeta pe masolo kitoko toza biso na bino ensemble merci. Bonjour. Véritable coco ya Lingwala. Oyo coco ya Lingwala bango. Amemilika songo. Tokeboye. Songo odiwa. Tokeboye. Tokeboye. Chef. Namona kombo na coco. Libanda te. Iso mama ndo zambo. Na famina.
Merci bandeko balandi ya biso podcast television bobanzi ete toza biso na bino lolenge tenenge tokotasa bino culture ya mboka na biso bomoi totamboli boyebi ete bandalungwa alibe nani epuis nani oyo aza kotambola be na bokonzi oyo aza kodirige bandali mobimba epuis bavillage na tout oyo bino boyoki ndenge bomoni eza nde toza na chef Ngobila. Bon yambo kokota awa tozali kokota na tombo ya chef ye moko bandalungwa lolenge bankoko nde bazalaka na kopesa be chef moi cérémonie kosala lolenge ndenge ezalaka na moi likasu ndenge oleka wa bomoni cérémonie chef ndenge azoloba ndenge azosala nde bokomona bana to bokomona pe bokodécouvrir penza makambo ebele mingi. Koko eza ngai koko na yo Ngobila Ngebu Lingwala naye kofungula yo mpo naza na bapaya baye kotala yo toye tosola na bango ensemble opesa ngai nzela nayamba bango malamu bazonga malamu na pesi yo samba ndenge ezalaka na makasu wana bomoni ezali be bon koko na biso cérémonie ndenge toali kosala nde ezali bisika bakundai moko bandalungwa ndenge azali nde bakobenga chef ya bandal ezwami wana moni badiaspora tu bokolanda biso bisika ezwa bino na Belgique Londres Canada États-Unis monde entier bomoni bali kopesa penza kofungula porte ya nkoko ngape loba pe mwa liloba moko pe na kachawa toyei mabete toye penza pona sango ya koko ekende etambola malamu bato bayebaki bandalungwa te bato bayebaki bandalungwa te bayebande cimetière na ende yeyo tombo na ende yeyo toye liboso bomoni ndenge nazali makolungula wa chef Lingwala yeyo banda lingwa bana Lingwala chef Lingwala nde azali awa yango bomonaki ndenge na beta bino sete makambo tu kala bandali ndenge bakobenga ngo epi ndenge ezali awa ndenge chef Lingwala toye apenza na tombe na ende bakomi ya Lingwala azali grand chef bomoni tombe yango yo oh là là tomoni tombe yango mo yali koko pusana mabe alite to ali penza bon koko na biso ndenge to ali kotambola mwinde peli ye wana wow bomoni yango lolenge ndenge ezali ndenge ezali nde chef azosala penza ba cérémonie koko yo koloba be nini yo koko nani nga koko mpwambono ana okay oyo biso bato totia ye kai mama yo mama natia ye na kimokonzi oyo toza ebele bamosusu bakufa okay me lelo oyo na ntango tozali awa Lingwala yo moko koyoka okay oyo azali koko na biso totiaki mpo na kobatela famille tomonaki mutu ya kotia te totiaki nde ye mpo aza mwana malamu biso nyonso tovotaki ye famille mobimba bokomona famille ndenge evandi awa toza na coutume mosusu te oyo akoya koloba awa ke ye azali Lingwala batiaka bato na tombo awa soki olingi kikutimie yaka awa na tombo me toa na chefu Ngobila Ngebo oyo biso totia toyebi mutu mosusu te toyebi kaka Ngobila ye nde azali mwana na biso ya boboto ye nde akosunga famille ye nde akosala na kati ya famille oyo bakoyoka mabe mpo na ye toyebi te loba nde asala mabe na bato me soki biso nyonso tozwa mampangu mpo na ye tozwa nyonso mpo na ye lelo tobandi kobaluka loba awa Lingwala aza te me soki Lingwala azali tokotala boseke mama bandeko bakonda biso badiaspora ebele ya lokola be kodia moto botie awa ali mwana moko ya respect bolingai akosunga famille boza bino tu boza à l'aise donc eza penza bino nde mwana wa motema bino bopesa yeyo mwana ya motema nazalaka so namoni ye te na kolala te ye mpe soki amoni biso bamama te akolala te soki mpe amoni baleki te akolala te me oyo bato ya mokili bakoloba surtout bamosusu ozali soda yo ozali soda soki grande nini yo oza nango ngai nakende kofunda yo ka na auditorat kai nakende kofunda yo na auditorat tokosamba ngai na yo loba nde yo ofukamaka na commune te
mais soki yo fukamaka esika batiaka leki noki mokonzi yo lingaka yango oyo kosala ezala bino nyonso oyo boza na groupe wana famille bapesaka mwana mokonzi na kitata na kinoko te bapesaka na kimama nga mama ngai yo na telemi na tombo oyo ayebi ke apesaka bokonzi aya kotelema na tombo esika nga nazali na tomboli musapi boya. Ok. Merci beaucoup bandeko balandi ya biso podcast tezo bomoni mfumu ye wana mfumu Lingwala akufa donc ne oya botama na 1849 akufi na 1923 bomoni chef Lingwala yeyo bakolo bandalingwa nde bango yeyo nde chef Lingwala yeyo moto ete avana na Mobutu ndenge bokiliso ndenge betami wana bandale zaki commune moko penza ya malamu mingi bomoni mama ndenga za kosaka aza kolobeza na ndenga bonkoko bandeko bokolanda émission na bino oyo eza kopesa masope mabinda manaka na biso bomoni penza ekoe pe na suka totasi bino penza tom ya mfumu Lingwala bomoni mama ndenga aza koseka aza kopesa masanga bokomela vino yango Lingwala na kotia vino na yo mebu iliele lieli kai nde asinde mu mfumu kali bowe we lieli wakali mwana ngawe ibwangi yabi kali yabi ibwangi yawe ibwangi akali yabi ndewe tarawe kuba ya jibi nde kuna kuimbuma ngo kali ji mfumu liye kuimbuma ngo kangawe ayu ngakeli bulabu bewe be kali baru babu langa liyanga mentali be angawe Lingwala ngawe ngobila ngawe liya yanga yu nde kali mfumu webele mende bo mfumu liya ya yamende ngani ngaba menge kranga ngaba memburu mu mfumu ngaba memburu mu mfumu iko we beba nande me yawe kai tiko ditora mesandi elgo soda waji bu woli kutimie wa kuna mwana we mampuya nande mampuya Lingwala yabinde we kai Lingwala yabwe kla Lingwala ba yabbe buya berintulu yawe liya iwulu wala boli pangu ta wali Mario Mario na lembi yo ta wali Mario lobu boli pangu mwanu we yo kandewe zoba akoteka kimukonzi likolazi des ya $20 zoba. Merci. Wana boki mama ndenga lobi bomoni chef ngobila yona moto asimbi penza Lingwala ba diaspora ni otu bokolanda biso bomoni ngobila yeyo komina Lingwala o bino mo bozoka komina bandalungwa nde yende mutu nda simbi matondo chef nebite na fuka mapolo bokozite to fuka makaka boye toye bando bomoni eza culture na biso bebe kokko na biso ngai matondo na sepeli mingi vraiment ndenge namoni yo outi musika ekotala eska ya grand chef azali oyo kaka Lingwala o asali mingi na ntango ya belge te lelo o aza na histoire ya biso ya bachef coutumier ya mboka oyo eza yo mutu moko te akosa bino mutu moko te amema bino na nzela ya lokuta na clan Lingwala oyo clan na biso oyo ozomona pouvoir na biso tu Lingwala ya clan ezali awa na Pumbu de yango sika bozomona koko oyo ya ngai ye awa soko oza koko na ye toza na makila oyo te okotawa te okokota te biso azali pouvoir ya mbongo te ya lokuta balobake non chef Ngobila azosala boye watuni o question nini tozolia te yo lingolia nini okolia combien de fois lingolia nini Monsieur bandeko baza kolanda biso ebele lelo toyebi bandale ezalaki wana donc ye chef Lingwala sangisaki bandale na Gombe ezali esika ozomona ba place tout ozotangela o esika ye pouvoir na ye ezalaki esika ba commune nyonso po lelo koma commune ezali village lelo ezali ba commune nini na nini oyo ya bandeko tozali na
esika na tosa to na Bandalungwa village na biso le ba benga ngo Bandalungwa ezalaki Bampo oui esika ye koko azalaki na bana na ye nyonso awa na Bandalungwa toza na Ngaliema toza na oui tozali na Selembao tozali na Kasavubu tozali na Lingwala tozali na zona Kinshasa na Gombe donc nde wana tunde binoko ezali biso représentant na yango ezali ngai ngobila ngai oyo moni azoloba oyo vrai koko ya Lingwala abotami awa akoli awa po biso famille mosusu ezala na Brazzaville oui po Brazzaville wana na Kinshasa tozaki eloko moko non tindenge na okabe histoire bateke bauta na Gabon baye kolekela be na Brazza bakomi wana pe chef Lingwala pa za wana pe bobimela kuna pino oui tozali fo ba famille mosusu non alobaka histoire ba changeaka yango te ngai na lobi boye ndenge tozali awa tozala kati ya Bandala awa tozesika ya grand chef makambo na biso nyonso oyo ya libota o mupaya uta boy ayawa ifo ya awa soko ye awa te sadi toyebi yo te famille moko te ekoko bima a part ya Lingwala po mutu na mutu aza na kwe na ye tozala ba cousin mais ba véritable Lingwala nous omona toza awa nde biso bakolo mabele merci beaucoup balobi na kitere balobi mabele mais lolenge te bakolo mabele nde bazali mabezo sala wana biso na bino penza manaka na biso ko penza na suka bo moni chef ngobila yeyo ndenge asali bo bande ko bo banze te makamboze belawa na commune awa ndenge bazali to découvrir na bino ndenge chef toyeboye avec monsieur si la chef a do changer nde to robeta suma solo o etali ba village ndenge zo leka ndenge za na kati to sola makati biso na bino matono mingi toza biso na bino tolanda manaka kitoko merci zila mbote koko mbote tomoni oza vraiment koko ya Lingwala mbote na bino bata RTNC na bakonza RTNC non dekolanga mingi bakunda bango kuna mwasi ya Lingwala akundama na la voix du Congo akundama kuna biso toyebi yango te toza bakoko toyoki koyoka mango kele bakunda ye kuna bamisusu baza na kankokolo baza kuna kankokolo bakonzi mokonzi donc c'est ce que nous na redonné bien maman koko bandeko bakolanda biso émission masoko mabina na cadre culture bandeko bali penza koyeba penza kota RTNC ezalaki be ba cimetière ezalaki mboka awa soki bakundi siko bakokunda kuna kota RTNC n'est pas batongi école université ya protestant wana université wana protestant wana kaka o ekangama na la voix du Congo kuna ne sezaka cimetière ezalaka bandako bakunda batu kuna bandeko na biso kuna bazakokunda bango kuna époque ya kala province ya awa ya Lingwala ezalaka na Mongafula na province ya Lingwala ezalaki na Mongafula teke wumbu Mongafula histoire be malamba ndeko bokolanda bokoma mwana kaya lelo bakozwa mikanda ya buku so balobi province ya bino nyiji loba Mongafula donc yo pe province na Mongafula oui province na yo Mongafula na carte électeur de commune ya Bandali bato akomela kinga commune ya Bandali akomaki Lingwala bampo bango balobi te ezali province Mongafula ok bakonzi mbote na bino nga nasalaka na clinique inoise nasalaka na clinique inoise talaka ndenge nazali soko osali okosala ndenge nini opema bolandela ngai bakondi bakolanda mpe continue bolandela ngai badémarche na banda mosala le 3 juillet 1964 na clinique inoise nakoli kaka kuna nalera badanois nalera wana tozaki clinique danoise yango wana bosunga ngai bakonzi na ngai
Petit bateau, moi, il y a les ça, moi, 1963. Ah, je m'en connais eu. D'accord. Merci Penza. Merci Bandeko qui Penza historique. Merci. Ok. Ah, maintenant mingi bana mama monde to tamboli ndenge bandeko balobi ndenge ba pesi Penza moi mbela Penza kitoko na o etali chef Ngobila na pe chef Lingwala. Bomoni bato quartier balobi to taxi binobe wana seka ndenge ezalaki ndenge mama beti sete ndenge ezalaki wana lelo awa penza wa manaka na mso penza comme na suka nde grand ngolonde tozana awa bomoni ndenge grand ngolonde nga présentaki tombo tozaki na tombo aye moko Lingwala bokonde utakuna chef mekano kotondola biso awa makamuza bendeni tomoni penza yo penza moto a misopo oyo ndenge bakobenga penza mwana makila bakoko batika wana. En tout cas, merci beaucoup. Ndeko nanga ba journaliste ndenge oyo kotalanga. Nakanisi bomoni esika clan Lingwala base nango. Base Lingwala. Yango oyo. Ezali na veni Pumbu numéro 2. Ndesika ba institution nyonso ya Lingwala ezali na ya Congo. OK. Ezande awa. Yango na koyebisa bato oyo bayebaka te oyo bayokaka na sango. Pumbu wana tozomona kaka na porte batie aigle na bakoyi ezalaka nani tatango ye wana ye wana Ngobila ngai oyo président na olo mutu nyonso aza na besoin ya likambo oyo ezali utile mpona koyeba oye awa oyo eza ya clan ezali awa na nyonso nayebisa na bandeko mosusu oyo toza na bango ya libota oyo balingi kosala badivision na kati ya famille ya Lingwala. Le tole 40e, le 30 juin. Eza fetani indépendance nde mokoto osala émission oyo akoze date ya lelo aoya liboso akoko yemo koko na biso bavanda na yo tolalisa nde basolola na ye me wana bosola me motaza te bosola be ndenge nini oyo azali na makila ya Lingwala aswanaka te akoloba nde na ndeko na ye likambo aye bavandi soki motu aye akomi kokabula bino na libota sadi aza motu te nde bato toboyi olie owangani olie obimisi bato mabe olie okomisi wana boye okomisi oyo boye nde biloko biso na klato boyi eza bongo bandeko nakomeka mwa kotondola mpenza malamu na oyo bomonaki mama ndenge alobi wana liboso ya tombo ya ye moko Lingwala alobi azali be mwana bankoko azali respect bapesa ya vanda mpona sunga be famille bomoni famille tu bakolanda apesaka moko na moko oyo azangi mabele zwa mabele kozala mwa l'aise azotia moto be à l'aise ezali be bongo ndenge nokende mama ndenge alobi akotia moto à l'aise mais bato te moto azwi boye komisa moto mabe kosala boye mabe yango nde chef nde atelemeli wana yango bokomona masolo na biso bankoko émission etali masolo mpe mabina toza be na chef Lingwala wana bokomona nde tokoleka na madaka na biso nde bokomona baclub bakoleka bapesa be explication mpenza olenge ndenge esengeli awa botwana chef ndenge atondoli bino ndenge alobi chef molelo bakobakisa be ndenge ezali oyo bato banani bakowelelaka pouvoir banani bakosala me yo oza mpenza bankoko nde batie yo wana ovanda ngai nakanisi boye nalobi te botuni pouvoir na biso ndenge ezalaka eza na bamama toza matriaka ngai bato baponanga eza bakoko na nga na bamama na nga e batianga 16 ans de pouvoir 16 ans yo moto outi lundi mardi oyo outi so cousin yo zoya oyo obumisanga me oteyama te noko oyo azalaki nano atikela ye ngai pouvoir po biso pouvoir ezalaka mpo olongwa il faut kufa koliwa eza ya bato nyonso
moye moto bomba liwa eza te ata okimi okufa kaka me naza baleki ebele bango bazali o gafre na biso oyo nyonso ozomona ngai solo ye nakufila soki nakufi libota na nga ezali natali nani ye azali gafre na biso oyo ana droit pouvoir bango oyo bandeko na bango oyo bino moko bali kolanda bali kota bomama pouvoir na bango ekenda kota bomama ya libongo mpenza nde bango baza na droit mwana onga na bota na droit te kota botata mpe kuna mpe droit eza te moto aomeka okuta na koko yo kobundisa liboto bato baza ebelebele oyo tu bana pouvoir basi bazali mibali bazali na kopesa bango te na kopesa un individu. Merci beaucoup, merci bandeko bomoni totamboli biso na bino na kati na biso podcast nakra excuse papa nakra lingwala chef azalaka kaka moko kombo na ye ezali ngobila ngebu lingila ngobila ngebu dile boka bien bien ngape chef nze manza na baki sa majesté voilà merci okutani biso na bino tosali mpenza découverte moko kitoko bomoni ete chef yeyo nde bakoko batia ye bakoko bainstalle ye nde avandi mwana bakoko balobi ye nde moto nde akosala kosunga famille pouvoir ezali ndenge bomoni tovandi boye na kote ya bino mpenza mingimingi pouvoir ekendaka kote ya bomama donc tu bavandi ya tu baza bomama soki ye aza te kuna akozwa oyo kuna akozwa oyo kuna akozwa ekotambola botata bazalaka te yango wana ndenge mokoko ndenge etambolaka napesi bino mpenza merci mingi bandeko ndenge bomoni ndenge tosolola bino mana kitoko ndenge leki chef alobi ndenge balobaka ete na bokongo na biso chef alobaka mingi te chef alobaka mokie message ekomi toza biso na bino nasengi ete moto oyo tu akolanda biso ali na Londres Belgique, États-Unis, oza ba problème nyonso to lingi ko luka nyonso to luka awande lingwala. Oza mwana ya lingwala, mwana bandal, mwana kasavubu, oza problème ya mabele. Ou bien na tere pona bako panza na bebele. Omona kota batata bateki kuna kote na bateki yako yapa yebi pete akoluka pesa na mwa makamunda ye aba note o eza bitika ya biso bo mama mutute asima awa mutapezi pouvoir azalite ezali be bongo ndenge tambolaka yango ozana problème nini okobenga tu wana ezali chef moi message na yo ndenge ko koloba na bandeko tu bakola na moi liloba suka. Merci beaucoup. Message d'abord na opesa mingi na mokonza mboka. Mokonzi ya mboka oyo toza na ye mwana Kinshasa Kinwa Fachi Beton Mukanto Mbolo biso toa toujours na nsima likambo oyo président lobaki na biso oyo azotalisa biso epesi bato tout vertige il faut to changer nini constitution tolobi tokochange yango toza na nsima ya Fachi Beton wana ye alobi meme ye lelo akei me atika Congo ezala na kimia ya désordre te bao bakosi babiloko na kati toyebisi bino ke tokochange yango na suki wana. Merci beaucoup bandeko, merci mpenza makeno mingi boye bokomona manaka na biso mpenza ekoli mpenza na suka botika malamu mpenza na pesi bino grand merci bomoi tosukisi na famille ya bomama na talisi bino pouvoir ndenge ekendaka kote ya bomama pouvoir na biso bateke babunda bapende bikolo tu tozala kuna bandundu toza bamatriaka nali français ndenge bakoloba bamatriaka ndenge toza kote ya bomama mais moto aza kote ya botata oyo kuna aza mwana kuna ya nani mwana kuna ya nani eye kuna ma osimba yango eza te osimba be makila
okokufa balobi yango wana napesi bino pouvoir lelo bokomona tozala na lingwala lobi kuna tokozala na impur lobi kuna tokotambola nde bomoi tokotambola mpenza ebele biso na bino merci beaucoup tingana okima bota bino ndekutemba na nsima babaye ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki ebandeli me sikoyo nde ntango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow po tokende liboso tia kondima likolo na nyonso po mosika towuti nini te tomoni na nyonso tosali mekoli forever grateful I'm counting my blessing but when do I begin cause eleki mingi likolo na se kolekaba ute bandeli si tobengama balongi always give thanks for the life I'm living ekomi elenge is like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokamo ingi